pour na yo saper magero lo baroza soki o dirigeaka 6 tribus mais pour na yo saper akoza la ndenge ni critère ya malamu ya un bon saper eza ndenge nini kozala comme un saper oyo nga na lobaka eza makomami na nga kombo na nga société de l'ambiance et des personnes élégantes mais il faut être élégant c'est ça la SAP qui azalaki élégant non ils sont pas élégants qu'est-ce que azalaki élégant qu'est-ce que azalaki élégant ma ezoyoka biso king azalaki élégant azalaki élégant omoni monde SAP oyo bato banda kolataka bazoki defora bilamba ezalaki basape oyo banyakosi bandaki kosala oyo bakesek bayaki kopie na bapapa wemba nakoyesa oyo de vie papa wemba anda kosomba bilamba te te na baluki ozomona elizwaka fleuve po bango tozoloba bana sefa papa wemba asomba akufa na elamba soki 20 000 to 22 000 $ asombaki yango te eza mbongo na ye ti abimisi na poche na ye papa wemba azalaki na bapeti na ye oyo bazalaki ya maboko milai ya kozwilaka ye babilamba oya kolatisaka ye mpo bapesaka papa lokumu mpo papa nde moto aza na visibilité papa nde moto aza na visibilité mpo aza artiste alanga nzembo kese azalaki saper te kese azalaki saper te azalaki alanga nzembo baza bato nazoloba ngo bien baspectateur boyokanga bien nazoloba ngo bien kese azalaki saper te aza alanga nzembo baoyo bayembela SAP elingi koloba te ntango boyembeli SAP elingi koloba te komi oza alanga nzembo oza trop na visibilité ozolata bilamba ya cher ozokolata mpona kodepase mpo bamona yo propre na clip na yo bamona visibilité na yo ezala toujours dans les bons mais elingi koloba te ke oza saper king keste mene azalaki saper te je tika boyeko okomi nani okomi oboya tozana émission ozolobela nyakose lelo king kese azalaki saper te na babiloko azala ye olata oyo bato bayebi blouson nano lelo olati soki to moto apesi valeur ya blouson na SAP congolaise moto apesi triple XML valeur ezali king kese remene ya de king Kwangolo zonso yo lobi ki azalaki saper te mais ayembelaki musique ayembelaki SAP mpo azalaki na monde ya musique alobi yango en tout est clair omoni baspectateur bazalaka na moins ignorance baspectateur bazalaka na moins ignorance moko oyo bayebaka te signification ya SAP kese azalanga nzembo azalaki saper te mais baza bato oyo bakutaki Niakos na monde ya SAP comme un saper Niakos comme un saper alakisi bango ndenge ya kolata ndenge bilamba ezalaka mais baza basaper te baza balanga nzembo mais comme bazaki bato ya kosala phare lumière ya monde ya SAP koyembela yango kolobela yango yango moni ezwa visibilité wana partout dans le monde partout dans l'Afrique mais bazalaki basaper te bazalaki balanga nzembo toza na deux choses toza na basaper toza na balanga nzembo lelo na Congo balanga nzembo bakoma obenga bango basaper to respectaka bango en tant que baza ba doyen en tant que baza ba avancé kozala na avance elingi koloba te ke oleki mutu aza na nsima na yo kozala na avance elingi koloba te ke oleki oyo aza na nsima na yo bazalaki ba avancé bayembelaki monde ya SAP balobelaki monde ya SAP mais bazalaki basaper te bazalaki balanga nzembo tozali kaka na saper moko Servos Niakos la pape de l'origine qui tende oyo ngai na binisa na kati ya jury Désiré ya représenter bino émission na biso ya mokolo na lelo bon dimanche na bayenyo soyo bakolanda biso to salaka musalo ezaka pona ba information yango esalaka ke to diffuser bayenyo so bazali ba abonné fidèle na biso ya chaîne YouTube na biso Info Plus merci vraiment na bayenyo so ba pona Info Plus comme chaîne YouTube na bango na ba yo pe batalaka biso mais ba s'abonner te na yebisi bino ke bo s'abonner pour to yebisa bino ke 2022 tozali toye et puis tokozala botala toza wapi toza au bord du fleuve Congo toza vraiment awa na espace PPM
Donc on va accorder espace il y a pour tourner émission. Tu veux tourner na nani, tu veux tourner na ndeko moko, bon mon qui est déjà, bon mon akaépé déjà. Donc tu veux tourner na juriste de la SAP, oyo c'est un sapeur, oyo il a défendre la cause valable. Il y a ba sapeur, mais apparemment ndenga comment boya na ya cause la trop visible. Tu veux tourner na par rapport il y a 8e anniversaire, il y a mort, il y a King Kester Emene à Kwangolo Zonso. Mango Koto, toujours Ndenge Zalaka, Toyeto Solola. Na juriste de la SAP, après 8 ans, il y a mort, il y a King Kester Emene, il y a SAP. Et puis, allure Nini, SAP Ezali, Ezate, Topendenge Nini. Nango to ponaki lelo cadre oyo pemene à fleuve to solola na juriste de la SAP. Un grand merci à mon 2G, à mon cordon Lukman Mundingumba, mon vieux Babimboli agence Badem Oversi. O azalaki na kina mais ezalaki neti kaka ya kobomba bombama. Mais vraiment bon retour on a bela le PDG agence Badem Oversi o ezalaka to zubilo kono porte ndako na to yoko tikela yo o ba agence mususu ezalaka nango te. Il y a un conseil qui va dire, Rachid Nyongwa, Goshi Goster. Katia Mabeka la star Kayan Diamant Vert de France, il y a Jolie Mabeka Mokondaren, il y a Kabo Mwamba autorité morale Yabana Chango, Kalouji Konde petit frère à moto, Bayanga Bazebele Corée Galigan Couturier, Y243. Ezali griffe ya bana mboka ya Yannick Makoka vraiment tobeta masolo na juriste de la SAP pona kosenga ye apusana déjà po tobeta masolo ya 8e anniversaire ya mort ya King Kester Emene ya SAP exui à lire nini SAP ezaka ndenge bango batikela ki yango ndenge bango babandai kosalela yango topelelo SAP ezali susute ba défenseur valable ya mode ya SAP bazato bazali susute eli sans pouvoir vraiment zo fleuve tala mo pardon tala batukuna tala mutuana kuna donc mato amana na fleuve de l'autre baie to ya sala émission na fleuve pemé na fleuve ça moi bien je sais de ça pas ça la entraîner na ye eli sans pouvoir vraiment je sais de la SAP nanina ke ya nani ya nyakosa alobaki na esa ke bilambe ya tele lo bidon ya Kester voilà ta loi Kester azaki muta ba blouson ayena ba blouson et pardon donc les lois ezoinda donc juste là ça pour soko ko poussa na poto beta masolo Elisa Mbuzwa vraiment abeti Weston po Kwangolo zonso azaki mutu ya ya Weston abeti blouson ndengeka le King azalaki donc tozo beta masolo na juriste de la SAP pour permettre na latisaye na latisaye micro vraiment na ebité so to chaye wapi to chata awa eza problème te et oloba nango mbote juriste de la SAP mbote ndeko nanga Mustafa boni malamu tokutani lisusu bo leo na moni eli Sambuzwa bandela lisusu leo na moni we makasi ça c'est du Weston triple semaine c'est du Weston triple semaine mais ya ngati ola taibo ete oyo ba défisio te ngana saki nga bokola bilamba lokola bakoba iti bokola bilamba lokola bakoba lokola wana yaki makasi to yaki na ezaki nini oyo nga eloko wani na lateki wana salopette ouais ezaki ba Japon ezaki salopette olobika non bato alobi bakoloba pe mwa mingi okepa mutu fait peko système tapesi yo po abia no pe ezaka ye so asimbisi yo babiloko maintenant peko mondo apesi yo ba plan yango wana lobiki non lokola eza ya Kwangolo zonso beti na blouson et puis au memi biso na triple semelle oyo yemoko Kester Emene ya banda olinga mwa mingi oyo vraiment ezaki vraiment fondation na ye juste de la SAP 8 ans après mort ya King Kester Emene. Ça te fait comment après 8 ans? Après 8 ans omoni kaka ndenge toyaka na mokili ndenge tozongaka na mokili oyo toyebi te
toyebi te nini elepasaka na nzela ngo oyo ba o bakenda yango moni après 8 ans après tozongaka toujours na année oyo ba oyo bazalaki balobeli mais pas de saper mais bazalaki balobeli ya monde sap basalaki lumière ya monde sap bayembelaki sap yango mo toranda bango ba hommage oyo po bazalaki bavancer bazalaki batu bayembelaki monde sap balobelaki monde sap mais bazalaki basaperte King Kester mené azalaki saperte on a juriste de la sap King Kester mené azalaki saperte juriste tika boyeko yo okomi nani okomi oboya tozone mission ozolobela nyakose lelo King Kester azalaki saperte na babiloko azalaki olata o bayebi blouson nano lelo lati so to mutapesi valeur à blouson la sap congolaise mutapesi triple XML valeur ezali King Kester mené de King Kwangolo zonso yo lobi kazaki saperte mais ayembelaki musique ayembelaki sap po azalaki na monde ya musique ba jour passé au skoleka ya cerveau signako singanze na ebisaki yo sap e banda na Kisasa te sap e banda na Brazzaville nati eye na Kisasa e banda na poto te e banda na Afrique e banda pe na poto te sap e banda donc nganzi mutamemaki yango mais lelo to na King Kester yo lobi keno Kester azalaki saperte Kester azalaki saperte azalaki alanga nzembo Kester azalaki alanga nzembo tant que balanga nzembo visibilité au monde balanga nzembo na bisa ba spectateurs ebele partout dans le monde au bazolanda YouTube na bisa ba po bayebaka au monde visibilité saper po ba bengi comme saper na alanga nzembo baza na visibilité mon côté pour alanga nzembo aza tout le temps bazomona na ba télévision ba nzembo na ezoleka ba clip na ezoleka aza na possible tout ya kolata propre ya kolata bilamba po bamonaka ye na ba video azosala pe ba mission ya ko masa toujours musique ya ba album na ye mais oyo aza saper aza na ba temps oyo apasaka na kati ya visibilité mais alanga nzembo aza tout le temps na kati ya visibilité yango moni différence wana eza wana Kester aza saperte Kester aza alanga nzembo aza saperte aza alanga nzembo yo lobi ke non ezaki pour na visibilité mais juste de la sap na ba saper ya Congo King Kester azalaki na bayo nyonso toyebi King Kester nde na loba yende kolo blouson yende triple SML ya Weston lelo yo yé na version mususu pour créer nini et créer guerre et créer baise et créer polémique to ndenge nini to peut-être yo déjà comment ndengo comment lelo nde na loba ngo mettre que comment déconnecter na monde sap lelo pe non pour équiper yo juriste yango comme boya que non Kester azalaki saperte petit o ko loba ke papa wemba azalaki saperte mais je le dis non dans lobby yango en tout est clair au moni ba spectateur bazaka na moins ignorance ba spectateur bazaka na moins ignorance moko oyo baye bakate signification ya sap Kester azalanga nzembo azaki saperte mais baza bato oyo bakutaki Niakos na monde ya sap comme un saper Niakos comme un saper alakisi bango ndenge ya kolata ndenge bilamba ezalaka mais baza ba saperte baza balanga nzembo mais comme bazaki bato ya kosala phare lumière ya monde ya sap koyembela yango kolobela yango yango moni ezwa visibilité wana partout dans le monde partout dans l'Afrique mais bazalaki ba saperte bazalaki balanga nzembo toza na deux choses toza na ba saperte toza na balanga nzembo lelo na Congo balanga nzembo bakoma obenga bango ba saperte je sais même absous na anglais mususu mais oui lelo solo babi ke no balanga nzembo balanga nzembo mo benga ba saper mais mode tant lo la musique etambolaka na mode c'est très eza valable que lelo to lo ba que un musicien peut aussi être un saper mais tout saper n'est pas un musicien il cause à la ndengo na mais tant yo komi koloba ko boya déjà que non Kester azalaki saperte ça va m'étonner beaucoup à défendre cause ya sap jusqu'à sa mort
oh batutu bayebi juriste lelo abimisi version na ye que Kester azalaki saperte Kester azalaki saperte Kester azalaki saperte azalaki alanga nzembo baza bato nazolo bango bien ba spectateur boyo kanga bien nazolo bango bien Kester azalaki saperte aza alanga nzembo ba oyo bayembela sap elingo lobate tango boyembeli sap elingo lobate comme oza alanga nzembo oza trop na visibilité ozo lata bilamba ya cher ozo kolata pona ko dépasser po bamona yo propre na clip na yo bamona visibilité na yo ezala toujours dans les bons mais elingo lobate ke oza saper juste pona yo saper azala nani po eloko comme oya na ngoma trop toloba ba archevêque obengi bango tu ba na émission les gars obengi ba ngaya toloba ba Didier Nzongo obengi bango ba kombo moko boye pona yo saper magelo ba ozaka soki o dirigeaka 6 tribus mais pona yo saper akozala ndenge ni critère ya malamu ya un bon saper eza ndenge nini kozala comme un saper oyo ngana lobaka eza makoma minanga kombo nanga société de l'ambiance et des personnes élégantes mais faut être élégant c'est ça la sape King azalaki élégant non ils sont pas élégants Kester azalaki élégant Kester azalaki élégant ma ezoyoka biso King azalaki élégant bana kin bana poto bana Afrique oyo nazoko lobela lelo eza mokolo guerre makasi eza mokolo oyo ya le 13 février oyo mokolo oyo Kester Fumumpa Mbuta Zaman atika biso que son nom pose en paix to respectaka bango en tant que baza ba doyen en tant que baza ba avancé kozala na avance elingi koloba te ke oleki mutu aza na nsima na yo kozala na avance elingi koloba te ke oleki oyo aza na nsima na yo bazalaki ba avancé bayembelaki monde asapi balobelaki monde asapi mais bazalaki ba saper te bazalaki balanga nzembo tozali kaka na saper moko cerveau Niakos la pape de l'ORG qui tende oyo ngai na binisa na kati ya jury en tant que juriste de la SAP tozalaki na saper ka moko Papa Wemba azalaki ne pe saper te Papa Wemba azalaki saper te donc lelo pe toloba archevêque lobobo pe azali na raison ya koloba pe Papa Wemba azalaki saper te po yo telemelaka yango lelo rejoindre ye na telemela yango te nazwa te ya korépondre yango te parce que nazalaki toujours na bafaire na ngai nanda kolandela bafaire mais lelo baoyo bakokota na bachiffre ya bémission nasala na bamatadi na baboma bakomona ke nalobela yango ke Papa Wemba Kester bazalaki basaper te voire même badefa bazalaki basaper te juriste keba pardon keba gero ye koluka est-ce que okoka makambo porte fongoli okokanga ngo wana juriste bango bakoki kopotala bakoki kobenda bakoki koregle ndenge nini mutu akojuge bango esakanga par rapport à battant nyonso osali omonika lelo bima oyo lobake non Papa Wemba azalaki saper te Kester azalaki saper te batango oyo nyonso bunga donc yana oloba peut-être bilamba ovie peko saidi a déficit yango ezolobi soka lelo boyeke Papa Wemba azalaki saper te Kester azalaki saper te juriste nini ozoluka juriste napesi mbote pa vie nanga pembele pekos oyo alatisaka bajeune ya peko mondo bajeune ya ngalima pompage si ozone alatisa bango bilamba ya poto mukolo moko te okomonaka vi wana tuna ye ke juriste aleka na ndako na ye azwa eloko ya kolata eza na vi na ngai te depuis kobotama na nga mpe kokola na nga partout na tambola na bangola na bagabon na bacameroun natikala koleka na porte ya motu te natokeli na beteli eke nalulaki eloko na moko bo nazwa ezalaka te mpo nga nasalaka sapi ya moderne mpo toza na monde oyo ya modernisation nakozala su te omoni monde asapi oyo bato banda kolataka bazoki edefaka bilamba ezalaki basapi oyo baniakosi bandaki kosala oyo bakesek bayaki kopie na bapapa Wemba nakoyesa o de vie Papa Wemba anda kosomba bilamba te te na baluki ozomona elizwaka fleuve pardon fleuve po bana tozoloba wa
bana sefa Papa Wemba somba a koufane lamba soki 20 000 to 22 000 dollars a somba ki yango te. Eza mongo na eti abimisi na poche na ye. Juriste ni papa bazalaki na ba petit na ye oyo bazalaki ya maboko milai. Ya kozulaka ye babilamba oya kolatisaka ye po bapesaka papa lokumpo papa nde mutu aza na visibilité. Papa nde mutu aza na visibilité po aza artiste alanga nzembo. Après plusieurs années, juriste abeti maboko lelo a changé version. Obeteli papa Wemba maboko lobeli ba Kester obundi ba guerre la nabetelaka bango maboko nabetelaka bango maboko en tant que bato basala lumière ya sap bayembela sap po sap eyebana partout dans le monde pour chanter elingi koloba te ke oza saper nayebisaki yo déjà que musique etambolaka na mode olandi. Mais tant que sapi oyo babengi sap dans deuxième guerre mondiale. Tant babengi sap na deuxième guerre mondiale tant que na Brazzaville. Ezaki na mambo ya koyemba te. Ezaki makambo ya koyemba te. Nyako azalaki camarade ya Lenkuru papa Wemba oyo bazalaki azalaki collègue na ye oyo bavandaki ensemble yango wana papa Wemba azwaki totolo ba formation ndenge peut-être tokolobela. Naïba ma histoire wana moi makasi te mais na loba formation ya SAP yango salaki ki atika la ko défendre la SAP pendant plusieurs années oyo Nyako Sazaki soute ndenge moko na mutu to kolobela lelo le 13 février kwangolo zomso matika la ko défendre cause wana mais lelo yo juriste atie bango ambale bango ndenge déjà to kunda bango na cercueil donc histoire na bango kende po bazalaki basaperte bango bazalaki balanga nzembo me bayembela kinde sap juriste makambo luki ozo luka lelo le 13 au koko supporter yango pona ebisio ofinga makasi bilambe obima na mona bilamba o lati peut-être yozana makasi soute po ba yelo makasi na oloba ponga na ngaka journaliste po to mona déjà na pe nzongo azongi déjà po biloko yo lata na nzongo so abimisi yida po archevêque Pazali nani Ahmed Yala Pazali ba musuna obosa na bakomba ba léopard de la sape Bazali be keko ba kindingu ba papa griffe Bazali ope ba défendre cause na Kinshasa ope ba voyager pe ba mboka musu Bazali je sais charge au kokokango Moussafa na ebisaka o SAP eza na catégorie ebele o na ebisaki yo ke en tant que juriste de la SAP na géraka 6 tribus de la SAP toza na ba fou toza na ba comédien toza na ba courageux toza na ba playboy toza na ba saper toza na ba liré. Alors tous les catégories wana jusqu'à maintenant cerveau Nyako Sakenda atikela nde balanga nzembo po cerveau Nyako Sazaki alanga nzembo te ayaki kokota na kati ya masolo ya balanga nzembo po azala na phare azala na lumière azala na visibilité pour balanga nzembo nde bazalaka mingi na visibilité bao nyonso ozotanga na ce sont des taureaux sans aline bangaya o baba Brazzaville balobaka ngaya au nord de Paris oyo nga na Corona na bimisa na juriste na jury nord ba oyo kumisa nord de Paris nord bango pe na yo ka ete abwaka yo nord bango pe batu musupe baleki na bango ye na bilamba mais yo kumisa kaka peut-être pour atindelo forme tonde ni po bat basa elake pe ba vidéo nga na za akipe pe kana yo pe atindelo pe moi forme lelo pe bandolo ba po de jo kuya na yo so zinga na nord ba tana on est na pesebo so zinga na nord ba nga na za élégant puisque nord ba yo ka so ye moi bandi sous ba guerre lelo juste ni nango boye mais je félicite parce que aza mutu azo sala makambo oyo ezaka na kati ya vision na ngai oyo ezaka na kati ya mutu na nga na raisonnement na nga ye azo sala yango déjà nazo ko féliciter nde na Corona na China esika wana ye ne mutu azo place ya cerveau Nyako pour le moment omoni Europe wana Belgique France Italie partout et na Suisse wana mutu aleki nord bazate
basaper ya makasi baza te o bazo mériter tanga bakomo na o bazo mériter lokola nord bazo mériter na makamba mode ya sap ya biso to pe Afrique mais toyebi que basaper ya danger bazali surtout nous les Congolais. Quand je dis Congo, donc tous les dérives na biso ndeto na fleuve tous les dérives na biso na ngambo na batangambo wana donc ba défenseur ya sap bazali yo lobi que non nord ba de Paris azaka ka yemoko par rapport ya ba wana misusu. Maintenant ba bimina sima nord baté nord ba mutazwa relève ya Mambutu natuna ki la pièce maîtresse mon vieux Tigana Zureta onga moko na mona de son vivant ya Papa Wemba viona memanga chez Papa Wemba 3 fois Papa Wemba zo ganga la pièce maîtresse pour jeter les habits de cher ça coûte cher ça veut dire pas que c'est un sapeur yo sapeur fois à la nini ka yo moko lobi que non nzoto endima elamba nzoto elamba te mte lataka nzoto nde mte lataka elamba tala na ndenge na za boye tala na mwa mobali ozo mwa mobali ndenge aza mwa mobali aza complet bape na lugana bando tuno ba griffa wa boye tala mwa mobali ndenge aza oh non makamba sape za kasuma ba griffa te élégance ba nini elizwa mwa mobali il faut bien contrôler la sape il faut bien contrôler le couleur ba mposo yo kombo pe za na griffe te boyo komano ka ono ezaka ba griffe ya kasuna tina te e komande kozalaka propre kozala élégant komo kimela mo élégance yo tikalaka na momo ko tikalaka élégant komoko Mustafa nalinga kolobela makambo ya griffe te pourquoi nalinga kolobela makambo ya griffe te omoni griffe eza couturier oyo asali modèle ya elamba na ye pour etekama ezala na valeur ezopesa ngo valeur mais valeur oyo eleki valeur koleka valeur nyonso eza nzoto oyo elati elamba wana oyo elati elamba na nzoto mais so oza na nzoto akolatela bilamba wana te osombi bilamba ya cher mais oza sapeur te Papa Wemba nzoto oyo ebanda osimba elamba atlati boye bato kwangozo zonso nzoto elamba yo lobi bazaki be élégante jury c'est de la sap jury ya 2022 yango ne sengi ke obanda loba ndengo wana to ezande ni ga omoni nyonso ezalaki to bomba mais tozo bimisa yango po partout dans le monde ba comprendre ba yeba qu'est-ce que la sap bolobaka faut que lobaka makambo etali sap société de l'ambiance des personnes élégantes Papa Wemba yebo kwa loba yango ayemba yango pe ayemba yango te est-ce tobo yango te bana poto na esabino o azo contourner la ministre azo kanga bino na kati ya Panama wana na kati ya Europe nord ba de Paris na PC bambota trop zala tout ça sala be événement oyo sala kana po tango na mona makambo na yo eseplisa ngai ya mona toujours na chaka ona esika na yo wana ke yo zo mériter les deux Congo aux à la place wana le roi Salomon alula na ye toujours banzete na matiti pour azwa ka inspiration ya kosala makambo ya danger oyo bato belé bazoluka kolanda na sima po ba détruire mais bazokoka te na peso babota trop courage sala toujours makambo kitoko mais lelo na linga na lobelaka mingi makambo ya sap na jour ya cerveau ya Kesek emenea tozo kende déjà na ko cité bazo meka osala biso signe juriste de la SAP 8 ans après mort ya King Kesek emenea olobi ki aza sapeur te mais de son vivant yebaka King Kesek okutanaka na ye pe de son vivant King Kesek nakutana na ye tokutana na ye une fois na Brazzaville tango azoya ba Brazza tango azoya ba Brazza azobeta ba ndule tango azoya ba Brazza azobeta ba ndule nde esika nakutana King Kesek emenea aza pe moto oyo vie oyo azalaka pe ko encourageaka bato bazalaki kozala mingi pende na bango pour
balobelaka la bango mingi na makambo etali SAP. Na baliro yo to na ba guerre yo na lobango bongo na terme wana na baliro na ba guerre yo zoluka lelo. Tu te dis que yo lobi Norba de Paris, après Norba de Paris, nana koyi ko défendre cause ya SAP à part yo lobaka yo za juriste. À part Norba de Paris, tangela ngai 5 sapeurs. Na chema boko na ngana tol na nini na loketo Mustafa omoni lelo na kati ya jury oyo nga nazo contrôler mutabimi azana mti à part Norba de Paris. Mutabimi azati azana mti le Norba ka ande mtaza fin lelo na monde ya SAP. Mais parce que yazana no yemta hérité oyo nyonso bato bana ko lobela mamba forme pe asala ngu ya makasi koleka kutu na bato bana ko lobela ka yango. Papa chéri Bina Adama. Oh là là. Qui a mis oh là là, omoni ba congolais, omoni ba kinois. Nazo lo babalanga nzembo baba saperté. Azo somane bilama na ya chèque, maza saperté. Hein? Papa chéri aza playboy, a saperté. Question nanga ya suka. Nini esalaka yo coopérer na ba léopard de la SAP te. Et là nini esalaka yo que o coopérer na bango te o linga bango te. Et là nini eloko esalaka mpo namona bango baza na catégorie ya kati ya makambo kolobelaka bilamba te. De 1 baza bamandia, de 2 babimaka kosomba bilamba te, bakenda poto bauta poto baya basala spectacle carnaval à danger. Mustafa na webso bauta poto baya mona bango esa bango ke un juriste de la SAP oyo frappa bango tout moko kuti ya mukuse kuti aza na ta ya kolobela mamba bilamba te alandanga ntina barino akoya konyatanga na bachaussure bayebi somo ya juriste de la SAP po bayebi ke na défendaka cause wana comme il fait. Comme il faut. Comme il faut. Donc bayebi. Donc yo mona bango chaka bango na critère ya kati ya makambo ya sapité. Pour baza ba saperté, baza ba élégant. Yo tant que juriste, c'est pourquoi pas ozwa bango benda bango, on peut sa bango peut moi formation, tu peux peut-être on peut sa bango peut chance. Pour yo lobi ozarage, yo lo baza juriste. Mustafa Congolais kinois za teti. A lokotika ka makambo ya SAP na balabala ayekolité. On a besoin na yekola yango. Na pesi ba professeur universitaire de la SAP, ba Brazzaville, on a pesi bango mbote. Po bisika nde côté SAP banda. Bayekola te bazwi yango kana balabala ba lokoti ba ni kolobela mambo SAP. Yo yebite oyekoli te. Est-ce que vous avez danger? Vous avez danger te. Il faut que yekola po ezala na mutu. Même na classe to kenda kotanga po tete za la peser. Mais yo yekola ngote tete ne ko za la peser nde. Kindingu iboyoki juriste aboyibino ekeko juriste aboyibino de fina pesibino ba sapeur nyonso boya oloba po ya lobi na déjà un papa wemba zaki sapeur te azaki alanga nzemo me alobela ki sap keser azalaki sapeur te azalaki alanga nzemo me ayembela ki sap vraiment dernier message na yo par rapport il y a le 13 février il y a mort il y a King Kesere Mele ya Kwangolo Zonso. Dernier message nanga na koyebisa na bana poto na bana Afrique na bana Kisasa les deux Congo Brazzaville boye bayango SAP il faut yekola yango SAP e banana poto te SAP e banana Afrique ni ko kende poto malgré bilamba nde uta na poto nde kuna place ba koutire basalaka yango mais mu pepe ya SAP et bani en Afrique na deuxième guerre mondiale et pas ba Brazzavillois et là on a rebi sabino bana poto juriste de la SAP aza toujours pour na ko juger ba oyo baza valable ya kolobela ka makambo ya SAP pour constater sozo somba bilamba ya cher to za sapeur vous allez être sapeur faut aller élégant bilamba bolanda kate bana poto ba utaka ba yaka po bozwa ka bilamba et pas na bango okezo elamba za tayi na ote
apo yo lati yo kolobela ambassade bambote na yo bambote na bino na bana poto Marone grâce à Kumbu na pesi Dodi Kumbu Mathieu Kumbu Kiki Kumbu bango nyonso na pesi bango bambote na bosani te na Canada na pesi pe grand frère na ngai Kumbu na Canada bambote trop na Kisasa na bosani te na pesi bana nyonso ya Mbinza pompage bambote kitoko Gare du Nord kitoko ya trop Gare du Nord ngabe na pesi bambote ba mama ya Zando oyo ya pompage ya wenza pompage bisika to lukaka mbongo biso na bango ba mama courageuse pe na ba jeune courageuse na pesi bango bambote na bosani te madame na ngai Kazi Mafuta mama na Marone na nouveau bébé Azoya oyo eza ba bénédiction ya sika na bosani te po naza na basi mibale na bosani te Sara Ibanda Benzu na pese bambote bisika azali makasi toujours na commerce na yo po ozali mwasa makasi oyo azobakisa toujours ba bénédiction et pas Julius de la Sade banakin lelo eza jour ya Kinkeser Meneya ngai topesa lumière mpona bato bacomprendre bayebake babosanaka te bato oyo basalaki phare lumière ya koyembela makambo ya Sade bazalaka oyo toresonaka bango mpo toyebaka ke avant ke olobela mambo ya bilamba bato balekaki liboso bazali mpo basalaki lumière bai obosani mutu moko Mohamed Biyaki na pesi mbote na pompage wana l'administrateur ya marché pompage comment se nani Alpha na V nani Flori donc les deux administrateurs le pasteur Alpha na mon vieux Flori donc vraiment babosanité sinon akoya kozwa kanda makasi kabundu mukulu na mama mianda ça va de picho na pese bambote na bosanité peke mondo yonde oyo amekaka kolatisa batu bilamba ya poto ya solo na ngalema na pese bambote na pe na bosanité kabundu mukulu na bosanité Bob Niwa mokondia sape donc Yepazawana un grand merci à mon deux à mon cordon à mon papa Lukman Moudingumba mon vieux Babimboli agence Bademo Versi aux arsoto zibilo noto comme ça n'importe ndaku ya kabo mwamba autorité morale là bana Chango Goshi Goster Rachid Nyongwa bo s'abonner massivement na Info Plus to kutani na numéro mususu juriste a lancé défi pas pour bazaki sa perte Kinkeser azaki sa perte na pesibino o nyoso olinga répondre à contacter biso to sala na émission par rapport ya défi wana oyo juriste de la Sapa Sali mbote na pesi mbote na fleuve donc tokutani na numéro mususu